Awa, c'est reparti, chers bien-aimés, c'est la deuxième partie. Tobandi Bongo, deuxième saison. Ah, lisolo nakati ya mabele oyo epekisama. Awa tobosa na tei nakati ya Glive. God's Love International Venture. Pona plaisir na yo alemite ko bimisa ba film kitoko. Terrain oyo epekisama eza mabele moko zo bangisa ngai. Voilà na histoire film na biso. Tobandi na pema toyebite mbuta okoko na libote na basali nini. Babandi ko kima. Babima na zamba boy balandi bango. Kota zamba pe zamba ngo pe tonda milimo etonda banguya mabe. Esprit ya zamba ezako bima na forme ya ba monstre. Voilà. Lisasi na sima monstre na pembeni. Na kati libota oyo mona moke ya mwasi pazali. Metomi tu na kaka suka nango bakobika na masasi ya bagarde ya mokonzi tote. Na mboka ngonzoka ba population ba akolela. Ono le premier ministre azoboto la bato mabele na makasi. Si mokonzi ye moko pe ikwe abotoli mabele ya mama moko. Mama oyalela pamba. Okosamba yo na nani? Yo kozana ngoya te. Yo kozana pouvoir te. Yo kozana mbongo te okosamba na nani? Voilà bato baleli ba mabele babotoli bango. E film na biso tolobi terrain oyo epekisama kotia makolo na mabele oyo te pardon. Esika mona moki azobatela molimo tate pai ndeko pai. Awa toyebi baza ba garde ya palais royal. Mokonzi apesi bango mission. Nzoka bakendaki ndeko boma famille mobimba. Eh! Dani wana. Oh, pe maboy. Yango nini ngoko? Hey! Oh master, Nabia, tala. Bimsa téléphone sikoyo, tobenga jaja. Téléphone, naza chombo te, chombo se koi. Ah, likambo nini oyo. Mais koba nanga teke to bima zamba te. Ti wapi? Tala, esengelia, to sala ni soto bima na zamba oyo pardo to ko kufa pamba. Tala, oh. Masa. E bo sikoyo. Moni père wana mwana fo babima, bakufa bato bima. Okasi sikoyo. Kaka na zamba oyo biso nyonso tokobima viva. Tala nalobia yo botali kamla bango nga nazoluka nzela zamba na bima nzela libande za wapi nakende oyo komi mission impossible kobanga milimo zamba alors que minduki na bango elobaka suspense nani wana abimeli bango abima boye bango pe kota balobi mokonzi zela ka tokutana soki na bimiawa na ke libela lisolo oyo tozoyeba te ngambo ya libota oyo nde nini à suivre dans ce film. Mazio Konko mwasi azwi lisasi atikali alali na mabele akozwa ntango akolela ete mpo ye moko mpe abatela molimo mpo na nsima baza wana bazozela mpe soki azwi yo aboma yo. Hey! Voilà tobandi bongo deuxième partie. Ono mokonzi. Olobini ni wana. Ke pasteur moko. Pasteur moko. Pe mbaloy. Aza penza ya matata. Aza matoi mangongi. Me natali malamu. Ba pasteur nyoso na mboka oyo na bengana ki bango basa sute. Na yebi na ngati soki ndenge nini. Me nande na lobeli liboso. Aza lokola motomoka matata. Me esengeli to permettre yete avanda na mboka oyo. Nako gérer les kamboy. Et déranger ote. Oh na yebi mokonzi na yebi. Nako gérer les kamboy. Mais ça va mokonzi. Et pourquoi kasi famille Mazio Konko. Bon, jusque là na yambila no sangote na côté kuna. Non na yebité. Mais ba élément na tindi nan ba pesinga yi sangote. Bon, na kanisi kake na ba lero yo, sûrement si ba bomi bango nyonso. Ok, ça va. Bande konsoka mokonzi aza na calcul aboma libote mobimba. Mena lisolongo tango mwana mokepa kimi na ngambo na ye. Insécurité na kati ya zamba, ni ya mazambe pai, milimo zambe pai, kuluna pe pai. Voilà.
okokufa soki na monstre te, okokufa na masasi ya garde na ya mokonzi. Soki na garde ya mokonzi te, okokufa te na manzaka ya Nyamazamba. Sima na yango tolanda. Hey, telema na ino. Yo kanisi ni kokobo melanga mwasi na mwana mobali. Natiko pamba. Yoko futa na makabosali. And how are you going to do that? Yoko sala ngondenge nini yo? Hiding from your fellow men. Oko kimangai. Tala, uzoka soni peti. Mobali lokola yo telemi, ozo telema na monduki na maboko po bundisa ye po boma ye. Malamu to bunda na makofi lokola mibali. Eye bana. Très intéressant. Malamu Sambela malamu olonga ngai. Mazo koko nzoka salaka libanda sope pe abetaka mwa box na ekala. Azongisi bilai ya bomwana. Fina biso koko nzoka za salaka sereba Mohamed Ali. Azalaka sereba Ken Norton. Monstre bimi. Pardon kaite. Lokolo. Mazo koko abimi abiki. Po sablag makofi na ese lemba nango makofi one koma ya kala, makasi ya kala. Nzoki esika pe bazoluka bango. Moko atali, amonia, manduki na maboko. Suspense. Mwana tikali ye wana lali mikali. Akobika te na maboko ya garde oyo. Po garde aza na mission. Silisa famille mobimba. Esika wana pe akomi amoni. Sirena bimi. Yo, ozali moto mabe. Ngai jamais nakolimbisa yo. Yeba ete okomona perdition. Okomona lefelo kaka ndenge za wana. Akimi. Sirena bimi. Moto katani. A frappé mwana mobali makile tangi e ko ponja. Nzoka ba sirene pe bakoti masolo. Webike bandeko finalement moto rozanga te. Dispari. Molimo ya mai ememi mwana moke. Tata tikali ye moko. Mwasi te. Mwana mobali akufi. Mwana mwasi bamemi ye. Mbuta okonko ba prière nyonso asali esili. Libota lingaki mingi. Alukaki abatela azangi bango lelo. Atamboli na zamba avec désespoir. Yepa lukaka nzela bika po ye moka katika lina libota ngo. Yepa lembi alali. Balala aka ndengo wana. Esika kopema na zambo ezalaka. Suspense moto mosusu azako ya. Na manduki lisusu. Yengo finalement zamba oyo moto akoko luka kimia te. Akomela maya malili te. Mais moto pe to yebi ete akote so lisolo. Un chasseur akende ko luka ibwele akole limbuta okoko. Atali pamba tala azoka pota. A comprendre te tata mobimba boye alemba nakata zamba penaliwa. Tango le chasseur a yebite sûrement akwa ko tuna esima. Akomi na ndako. Bakoma na ndako ye wana sutuki. Atala boye moto moko. Siko nakomi wapi? Hey. Papa Nzambe merci la muki. Pardon, lala na yo. Thank God you are awake. Nzambe merci la muki penza. Osana Eziama. Mwana nga mwasi. Olingolo ba. Mwana na yo sana kati ya zamba oyo. Papa nakoke sute na zamba ya ajuru. Te babomelinga mwasi na mwana mobali. Basa sima na biso. Esenga na bikisa mwana ngai. Na zamba na papa kokende te. Motakokota zamba na peta bima vivanka ndengwana. Papa kimia pema na yo lobi na tongo. Nakokende koluka mwana yo. Oyoki ngai. Te siko ndefo baluka sikoyo lobi te. Papa mutu moko ta kokota kuna na zamba ya ajuru abimaka ndengwana ezakalikama. Pardon na bondelio. Lobi na tongo nakoluka te baninga mosusu pe basunga ngai. Ekozala retard sima bakozoye bakoboma ye. Lelo nde sikoyo pe baluka mwana ngai. Omiyokeli mawa te papa.
tala sikoyo na ministre natika yo awana kende kuna d'ailleurs batongo pe baza sima na bino banani na yebi bango te babandeka ko chasser biso banda na mboka tozalaki mboka no wapi mboka na ngai Ameze hey mboka Ameze na yoka deja ba histoire belé ya somo likambo ya mokonzi na royaume na bino na mboka na mokonzi toyoka basango esika mwana moke akei nzoka nde monde ya basirene monde ya basi oyo bazana banguya ya mai bandeko finalement film oyo tosangisi banguya nyonso mabele awa tolanda babandi koyemba Lac Moussa et Sikoyo. Boye, Sa Majesté la Reine. Ah bon? Et si ka komi, et si alala ki ba pongi, asutukia fongola miso, suspense. Atali ngambo na ngambo, bilongi ya sika. Abele la nani, tata to mama. Kobanga na ote mwana ngai. Oza en sécurité. Oh, ebongo awa naza wapi? Eza esika destin na yo esenga ki ozala lelo. Nazo comprendre te? Siko papa na ngaza wapi? Ebongo exactement naza wapi? Ola. Zana kimia. Tata na yo azana sécurité. Ndi yangona na lobby. Ah. Yo yebi na kombo nanga. Na yebi yo bien kutu afa yo botama. Ozalaki destiné ozala nangai ensemble pour na ko accomplir tâche moko za liboso na biso. Mais nazo comprendre kaka te. Mwana moke ayebi lisolo te. Destin ni wana sengela ki mayeba kotoyo. Destin yango na une déesse de la mer. Ba sirène ya mai. Bangonde bayambi masolo na ye. Awa na mboka. Mais nelobia soki o permettre makambe kende kaka boye. Soki igwe oraka bato nyonso bo basima na ye. Soki kaka ba continue boye mboke kokufa o. Omoni masolo kala tata na bango yeyu. Tala bo se déranger ko tata mukete. Eloko fo salima. C'est parce que makambo tozotika lelo boye bana na biso bakolela makambo ozolo bawana bato nyonso bayebi na bango yango webi tanke nga naza vivant ngai nakosilisa likambo ya igwe na baye nyonso baza nsima na ye bato bazotosa ye babamba kabine nakozala sirke nazwa bango moko tala nalobela bino à vrai dire esi nakomeli déjà gouvernement pétition esi ekoti na gouvernement bayebake awa igwe oraka esengeli akende mbanu tata na bango nsoka défenseur tolo badepute oyo président population pona Ichi Okonko nalobaki malamu yo nde moto osengeli défendre population nalobaki yango te tala soki tovandi igwe akosisa mboka oyo nyonso oyo eza nango makanisi eza le passé tata na bango babenga Mazi Okonko yende tata ya mwana mwasi oyo olachi alobi bokena bino kopema po yende motu aza moto oyo kaka abanga mokonzi te pa lobela ye soki alobi na mokonzi abangaka Ichi Okonko tala moto peli likolo ngomba nayoki bato bazoloba ke igwe oraka pe na bamamba kabine na ye baza na makanisi baboma yo na famille na yo tala yo na mwana mwasi surtout balobi ekosala mabongo yo bima sala nyonso bunga moto moko aye ko refele ye igwe oraka oyo azalaka penza moninga nanga malamu akala tobundaka ensemble wana tozalaka nano bakombata na armée azalaka penza un grand guerrier
As a matter of fact, À vrai dire naloba, amongst our mates, parmi biso nyonso baninga na armée, yenda zaki makasi koleka. we fought together Biso nyonso toyaki kobunda mpona kogarde territoire ya mboka na kimia. Nzoka, toyaki kokomprendre ke ye suka nango azalaka na posa nde ya pouvoir. E abande kosala kisi. Azalaki na posa wana. Azwa pouvoir. Mais nayokaki ke ndenga mata na trône na kati ya royaume na bino ezalaki mayele mabe ayokanaka na baninga na ye mosusu oyo bozalaki na armée. Ah oui, oyokaki malamu. Trône oyo esalamaki mpo na ye te. Ye aza na famille ya baroi te. Ezalaki tata na ye. Tata na ye nayebi kesa kufa na ntango oyo. Azalaka ono to premier ministre. Pe ake koyoka na baninga na ye. Nzoka bazalaki na posa a éliminer les rois. Po ye moko ono akoma les rois. Abandaki ko diriger mboka. Wuta ya koma mokonzi. Makambu ezaka so malamu te na mboka. Esikanga na uti na royaume na biso. Mais siko netu na ye kaka pona ni apike sala makamba boy. Eloni ekoteli posa makamba boy ko. Pe bazambe ya mabele na bino bafandi kimia. Bakoki ko frapper ta kufa. Bon. Azana nganga monene pe abakasi pembeni na ye. Oyo asimba na bakisi nyonso. Pe aye ko sala ete population nyonso baya ko yina la déesse ya ebale udoku. Bon, à vrai dire, aboya kiko tukoyoka mutabeta lisolo ya ki Yesu ba chrétien na tango na ngande la nazaki le seul. Oyo azaki na ngoya nyonso pona kotelemela ye. Pe ti aeko proposer ngana koma ono na mboka ngape na rejetaki yango. Ezaki ka pona intérêt ya bana mboka. Ya ngwana raison. Yesi kwa lingi ngana kufa. Hey! Makambango c'est sérieux? Oyo penza ça très sérieux ya solo penza. Sikoyo, réellement lingolo bake, eza Igwe Oraka, ye, cet tyran, yende mtaza sima ya bomo na yo. Soki yende mtaza sima na yo, c'est qu'on a un problème. C'est parce que masona yoka likola moto wana eza ya malembe te. Igwe Oraka alembaka te atikaka te soki azwi décision. Ti akozwa yo aboma yo. Ah. Tika wana banzambe na biso bakata masolo. Eloko nini penza olingi mpo na ngai? Eza te likambo oyo nga na lingi mpo na yo. Mais eza likambo oyo destin ezosenga biso mbale tosala. Ozomona ola mwana ngai. Nazalaka molimo malamu oyo ezaki ko protéger bana mboka. Tango balole kwa dore ngai lokola DS na bango. Pe kimi ezaki nango na mboka. Mais mokolo moko kaka mwana na moto oyo a se rebeller contre nga pe a remplacer nga na nzambe mosusu. Ami ezemboka neza héritage na ngai. Mais banda 10 ans yango yo naza na exil na bima. Ola naza na posa yo sunga nga nazonga na position na nga. Ngai oh, nazaka mona moke vraiment ta yo moko. Nazaka nga na ba pouvoir te. Et bon sikoyo, naza pe esprit te. Mais yo tala, yo za esprit. Alors, ndeni ni kasi ozongeli kaka moto yo a rebelaki contre yo. Ma chère, nabiki oko comprendre te makamba molimo. Mais nabiki esengena expliquer yo. Eloko moko na kolobela yo. To utilisaka ba mortel pour te combattre d'autres mortels. Ndenge pe ba mortel ba utilisaki moninga nanga molimo po ba kwesanga. Nazana posa moto mai na makila. Po kwesanga moto oyo pa kwesaki ngai. Ndena lobela ko liboso oko comprendre ngai te. Mais eloko na lingi yo comprendre ezaki oza awa pona ko accomplir destinée. Oh, olingana sunga yo. Mais okaka ko sunga ngai te to nazaki na besoin na yo. Olobaki obande ko tala talanga banda kala.
boni otiki mama na ngai na ya na nga mobali bakufa ndenge na lobela kiyo bango baza lié na pouvoir na biso ezana makambo susu pe toye kosala te na tango papa na yo aza na sécurité na tango malamu okomona ye akoti ba domaine na molimo olachi mwana moke abandi koyekola makambo yo balobi destin nde mtetindi tokutana kobanga bandeko yo mutu mabe oyo yo démon nalobi lelo nazoboma yo pe nasela ba conséquences yo sikoyela ngai quoi anozie kaka yo ozotela nga boye na machette nazoboma yo na machette ok très bien boma ngai zela ono woke wapi tala coup de feu ono wabimisa monduki yo zelako zoba oyeka koboma ngaka boyeko ngape mwasi na yo natala yo mbala sima yaka na machette na yo oso kufi zoba ono ake ko lakisa mandoki na bato baza kwa atake ye pa yebi ba mabe na eleke bele na mboka zela na 1 minute ono olobi nini keno anozie sali nini anozie atake nga lelo na tongo tona bande ko ya na palais royal oyebi ke sula zaki na munduki telinga bomanga anozie komi na niveau wana est-ce que liboma na ye et memi eti na point ke aso bate ba supérieur na ye ono exactement yo na ye bozo wela na nini ozo kosisa makambo ngo te katango ono olobaki na nga keno okosisa likamba moto wana siko le problème ezaka tilelo sa majesté na bini nazo sala nakataki na tango liboma na sesila olie kota bonga ezo ya susu grave mais siko na yebi nde na ko gérer likambo sala malamu silisango sala ngo pe mbangu na lingi na ngate motu oyo azana posa eloko boka tilete na mboka tubana kolobelaka ye yo tatoyo ndako mokonzo bazobanga ngote limbisenga sa majesté alingaki akota te na mpeshaki ma alingi kaka ta koti sa majesté ono azoluka na ndenge nyonso azwa elanga na ngai ya mbila eteni kaka mabele papa tikela ngai vraiment au grand jamais na lobi jamais na kotikela ye yo ono raison peut-être yanga lo kotiti awa ebongo nini ko na lobela ote osobanga mokonzi te yo ko na lobeli osikoyo jaja bwa kamna no moto libandadi voilà bayaki ko revendiquer ono u mabeleki azo menacer ko botola bato mabele yoka soki o permettre susu bazoba ya boye bakota ti awa tala oko perdre musana yo kaka wana te pe na kokata suna mutu vraiment to continue ko vivre be to kufaka na silence tala makambo fait changer non makambo so fait bongo na mboko yo kam loko na yo longwawa tala ko ebisa ngate non na kam lo to makambo zo beba ko ba ngate na kam loko ko makambo zo simba te zo beba yo so baba kam loko soki beba isalami na mboka tala ezo bandelama ekomi maladi kanga muloko na ko monsieur kanga muloko do mputa mutu ngai na kanga muloko bon baso benga na me ye peteti ngai na kanga muloko ekomi boye donc les ana doit revendiquer te na mboka na nga moko na yokio ça va na tango wana pe le prince du royaume azotuna qu'est-ce qui se passe mon prince boye malam mais qu'est-ce qui se passe ici il n'y a pas de problème. Té, namoni likambo ezali yozo kosa. Papa likambo ezali. Ozotuna nga prince. To kota na kati. Quelle imprudence. Imaginez nanu. Kaka, umezu mwana mokie oyo akoli na miso na biso. Ba courage komisi na ba niveau yo. Igwe atuka makambo yo. Eza likambo ya kovanda te bototika baleki bazanga botosi na bayaya. Akumisa nzambe na ye tala akumisa nzambe na ye po nazalaki na temperament malamu so nazalaki na bandenge nazalaka tala ndesi na kati seke mutu mpo nga nawumisaka masolo te igwe umela seko yoka nde bakumisaka ye soki ya siliki
Boyeli mwana ngai. Bienvenue mon fils. Oeki tango nini? Kala mingi te papa. Bino papa gambote na bino. Oui, bote na yo. Papa tokosola siko muke. Tete siko tokosola te. Ozomona bien na rencontre na ba paka awa. Si makaka. Le prince ya linga solola. Likambango nini oyo ekoiko longola mokonzi na kiti te. Likambo te. Bon, ndeka to banda olobe. Tolanda. Papa vraiment naza mal à l'aise na rencontre aux Okendewana. Ne makambo mokonzi asala to yoka masolo pardon. Kokindete. No dear. Boyete mama. I'm not doing this. Nazo sala boyete pona sueka ka pona lengi kaka. Molimo mosantu apesinga nzela na kende kolobela moto yo. Yango na kosala. Tala, ezele loko kobanga te. Oh, nakoma Jonas. Nakoki ma jamais na mission na ngai. Eza appel oyo nzamba pesinga. Oyebiki na Hébreux 13:5. Alobaki malamu karosalaka wana pona biso. Nalobi teke nazobanga, mais nabika te yozala prudent. Toyebi masola mokonzi yango. Na yebi. Sima ya message wana na kozonga. Remember his promise. Kanisa aprometaki ngai. Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Na kozonga. Ezalaki na mosali na Nzambe. Oya yebi monene na Nzambe pe makasi ya Nzambe atinda yi. Okay, yaka solo nga sikoyo. Problème ngoni. Papa, naza à l'est na makambo ba yebisinga awa na Palais Royal. Makamno zolo ba wana. Mais noti ko kutana moto moko awa bazome malibanda. Tela ndenge kanga mnoko nayo. Tala soza ka mwana ngati na minitso yo. Nangana bwako libana na minitso yo. Etelo na nini makambango? Plus jamais osongsa makambo ya buzoba na masolo bima. Bima. Makele bandia, la reine aïe. C'est comme si mokonzo yo makambo zanga rate, maloba rapeka makamba ngote. Et toyebi koto yo chasseur a commis kirie ayoka les solo ayeba yeba. Tango a commis ko comprendre moke moke ake à la recherche ya Olachi. Parce que tata abiki na maboko na ye mwana mwasi dispari tango atamboli akei pa zongi. Siko kuna ndenge nini? Baninga misatu kutu na luki na sengi bango totambola tokota na Zamba tout la recherche mais baboy na bango. I can't end like this. Ikosuka boyete. I must have to do something. Esenge na sala quelque chose. We are talking about Tozo solo la awa likamba mwana nga moko ya mwasi ya survivre. Na yebi kasi eloni yo sala na ba condition oyo vraiment. You can't enter the okoki jamais pe kokota na Ajuju Forest. Ngape kuna na Zambo na kota nga moko te. Tala Zamba likama. Moto aboyi kolando na Zamba. Nobody agreed. Mutandibite. Tala ngape la lobia. Saba na rotika te. Na luka lisungi mosusu. Moto moko na kokonfekira landanga na Zamba. No. Te. No. No. Na kokende kaka. Papa tika na yo. Omoni nsoto ngolongeza ezana note. Mwana mwasi atikalaki papa zo kanisa motema ezobeta. Don't go kill yourself. Komi soit mutema te, komi nyokola te papa. I mean, how can that Siko ndeni ni positions papa and threaten him not to do anything about akoki it? I mean, this is not right. kosala mbamba bwe na mutu pe mutu ngosele lokote batu na ipe papa zoloba te. I've been getting many Nalobia. reports. Nazwi ba rapport ebele awo ezosalema na kombo papa eza pe ya malamu te na ndenge ye papa na kabili na ye mambo bazosala.
eza malamu te. Honnêtement mwana ngai nazo comprendre pas ces osala yo. Kasi omoni so lingo shiri makambo na ndenge ozo memela ngo wana ngape na moni eza malamu te. Permettre nga la gérer ngo na ndenge na nga. Mama, oza sûr ko gérer ngo malamu. Tala yaza tata na yo aza mobali na nga. Oyebi na vandi na ye avant ko tuyoya na mokili oyo na ye ba ye. Permettre nga la gérer les camboyo. Merci maman. Ça va. Na yebi kindeni na ko compter na yo mama na ngai. En tout cas, ce qui maman na mwana bazelo ngimoko bakokala te pwani na makanisi. Yoka masolo. Makambo sami lelo awa. Tika. Batu ba ganga, batu ba tomboka. Yoka ba servante songi. Bimi bali kaka songi boyela ki musala na Palais Royal. Etalio na nini yo kipe ya yo. Ngala za kite o mambeleka ki boyenzoka. Palais Royal oyo makambo. Makambo so salema na batu bazondima te. Nanzela landa. Mwana ngai. Nakitangi na ndeko na nga mobali nazomona ete. Baza wapi na yebi te. Nazokeka koluka bango. Eyoka kite, nayoka nini susu? Lobati nini ngo susu na bayoki nini? Keneka kuna epa onyeka kolobela yo. Lobela ngako yo lobalanga te. Sûrement ndeko ya mbuta okonko. Tango so tuna boye. Libota ya ndeko na mobile zomona na te. Yoka mokonzi. Soki yo olingi ngana bala oyo na mwana seke na obala pena mabele tatatika. Alors l'homme de Dieu mokonzi zo solola na ye. Na pesi yo lokumu mokonzi Yona. Nazali mosali na Nzambe na bomoi. Je vois. Ozali moto yonde azokende koloba mabe na kombo na nga na mboka mobimba. Jamais nga na sala eloko mabe ndengwana sa majesté. Omoni ozokosa oza motei ya ya liloba na Nzambe. Malgré ça ozokosa liboso na ngai. Sa majesté na lobaka lokuta te. Je vois. En d'autres termes, ngande mutu nazokosa yo. Nazokosa la makambo. Obengi ngai ke naza mutu lokuta. Boyete. Now listen to me. Yoka nga malamu. Those of you who move around. Bino batu oyo bozo tambola kote ya ndenge bozo condamné Palais Royal mobimba. I am not willing to tolerate any of na sasu suna posa ko tolérer bozo ba wana te. Oyebi ndenge na sana valeur na pesa ka bana mboka esenge na bate la valeur wana. Plus jamais osala susu maloba wana ebima oloba mabe na kombo na ngai. Plus jamais kolinga te otala ka personnalité na ngai ekomaka sujet masolo ya mabe na mboka likona bino. Sinon oko regretter mokolo yo botamaka. Pe yo motei soki ozana valeur afina yo nalingi obima siko na Palais Royal. Sa majesté nazana message pona yo euti na Nzambe na bomoi. Nzambe alingi yo nde o tika banzela mabe. Nzambe alingi alobela yo ke kolela ya bana mboka ematiti na Nzambe. Alingi yo o bongo la banzela na yo ndenge Bible zoloba. Le méchant est préservé pour le jour du jugement. Yizo banga no liwate nazo banga na ngata moto te na banga ngate moto abomaka ka nzoto ya pamba na banga ka moto abomaka Nzambe azali oya bomaka molimo na nzoto kuna na lifelo. Sikoyo oyebi oza na place mabe c'est parce que moto yo awa otelemi liboso na ye abomaka nzoto na molimo. Garde mokonzi bopese leso. Oh yeba ete Esaïe 55 7 yeba ete
azopesa ba verset azobunda na ba verset ya Bible. C'est bon. Bongola motema mokonzi banzela na yo bongola. Oh liboso na Nzambe oza na jugement. Mokonzi bongola motema. Mokonzi bongola motema. What pained me most is Webelo ko ezosalanga pasi Igwe abwakinga libanda palais royal. Bien que nazolobela ye makambo important nebelanga te soki bato balingi nini na mboka na biso moko mokonzi alingi nini nayoki yo nga na suggere biso tokanga monoko te tokanga maboko te topermettre bato batraite biso boye ndeti toza banyama. Siko suggestion kozani na suggere totelema to marché opposition tokende na siège ya gouvernement. Comme ça gouvernement bayeba ndenge toza traité na mokonzi o na mboka. Kasi toyebi bien mokonzi aza na influence liboso ya gouvernement. Okanisi ekosala biso nini? Ekosimbako? Oui. Oui, ekosala. Anozi aza na raison. Esengeli totelema ensemble na masse pe to marché tokende na gouvernement. Oh, wana ndeko te ya Mazi Okonko azosala so nini awo mwana ngai telesenga nga na kende sunga ngai loba na mama na yo makambo tosololi awo mama oyo pa koti na lopango bazokama mama azotambola boye makanisi ebele likambo nini onieka pardon na bondeli yo mutu moko alobeli ngai ke omonaka motuka ya ndeko na ngai namonaki voiture Mazi Okonko na nzela ya zamba mais ezalaki yango moko moto azalaki te ndeti accident bon nazoyeba mpenza te mais to na verifieki motuka moto azalaki te mais siko yo moni ete ti lelo namoni ete o oyebi nayoki ata sango na ye te ata moko na famille na ye nazomona motu moko te. Nzambe, mais qu'est-ce qui se passe ici? Siko naloba koboni na telengani nazoluka ndeko na ngai. Et voilà moto abungi na libota na ye ndeko mwasi atuzolela azotelengana. Sa majesté soki yo permettre kaka pasteur oyo akende na ye na kimia boye aomemela biso ngambo jamais. Oyebi moto azali longi nzala oyo jamais akozala menace pona biso. Après tout na nenga alukeli biso motu pasi lelo totikeka pamba nengwana tala likaba ya motu pasi awo ezala ngosi nalobi ye Igo lobi malamu atindi ba element ba garde sima na ye mais sikoyo bato batindaki pena no bazongi te. Mais sa majesté, est-ce que bagarde na yo babomi mwana na tata na ye na kati zamba? Bon, na rapport à suka na zwaki nano babomi bango na noté. Mais sa majesté, biso nyonso toyebi prophétie que mwana mwasi oyo akozala menace na trône. Soki tobomi lelo te ekozala suka ya pouvoir na yo. Na tindaki jaja alanda bango na sima nayebiki akoyela biso sango malamu tobanga te. Sa majesté, Anozie atelemi na rébellion contre le royaume na yo pe bana mboka basa sima na ye. Oh, mais yo nalobaki nini? Si c'est likambo moto wana siko akomeli biso problème. Sa majesté kobanga te ekoleka ko tubuta lelo te ekosila. Siko yo mwana mwasi na tata na ye bakufi na su trace te baza komona na te. Oh, bazo mona te yo tinaki batu kuna te bayebi singelo kote. Kende na yo. Ah bon? Tozana ngambo. Ngambo ezali. Bana mboka basangani. Ndenge toyokani. Tobi mabiso neso massivement. Tokende tolobela Igwe marche tina kati ya palais royal. Biso toza ba jeune. Esengeli jamais tokanga monoko to vanda to permettre Igwe mutema mabeboyi asaka na bavi na biso. Soki te un jour biso nyonso tokosila sila lokola bampuku na kati ya zamba.
youths of this land. Bino ba jeune mboka. Anos here is right. Tala Anos ezana Let raison. us go out there tomorrow. Biso. Let us Tobi fight. malobi. Let us To stand bunda. strong. We are youth. Toza la We are sur. strong. Toza ba We are jeune. Toza la vibrant. makasi. So let's show the Igwe Peto that he telebela cannot Igwe. toy with our lives. Tolobela yeke ya kosaka vina bisote. Wandi me atomla mosapi. Why are you cowards? Ebongo yo okobiso ba bonenge nini ozondi mateko landa biso. Ozobanga mokonzi. Moninga langa molimo za moko. Yes. We for like to go. We really Bon. want to go. Ngapela zanga na pesa ko kende me. Bon, lobi na okesesa koko na ngana nakata yo. Oloko kisani. Okay, luka mama na onsoki koko na onsoki wapi? Alors que makama mboka ezali yao. It's okay. Eh, ça va likambote. Tell everybody here. Nalobela moto nyonso awo. We don't see Soki tomoni bino lobi te. we collect the fine from you. Yebake bogoso amande bogofuta. Mama, is it possible Mama, that something bad could have is that happened to possible Uncle and his que- family? Eloko eyela kitatala na la famille na I ete. refuse to accept Eh. that. Yango mwana ngana zoboya kondima makamba bongo. Na keti na ndako ndeko nanga. His car. Na ke esika onyeka lobaki amona ki And so some of the motoka. properties in it. Na mona ki mwa biloko na mona kati. It looked as if they were C'est comme trying to si run away from babandeko the kima land kima before ba whatever kimi happened to zamba them happened. avant makambo ane kwela bango. C'est comme si It's bazaki ya also kokima. possible they were kidnapped. Eza pe possible soit ba levaki bango. Who possibly Ba could levaki have bango. been behind the kidnap? Nani asa sima enlèvement? Et bon Even nani? the king Soki mokonzi te. and evil cabinets. Pena ba mamba kabine na Everyone ye. in this village knows how Bato the nyonso na Enko mboka has oyo been fighting bayebi for ke the peace of okonko this ye land. nde mta abundaka mpona kimia mboka oyo. It was rumored some time ago Oyebi that there was a elekaki plot mwa against tango him. I hope bato balobaki bien ke they bazaki have basalaki succeeded likita in getting contre rid of ye. him and his family. Sûrement mokonzi alinga boma ye na mafamille na ye. Mama, I don't Mama, want pardon. anything to Nalingi na happen ngai to eloka Uncle and mabete. his family. Eye la moto na famille na ye. Pardon. Let's just hope To souhaiter kaka the ke police brings us ah, positive la results. police amemela biso rapport à malamu. Pao, Malamu Um, ikena I heard that nayoki ke some youths are ezala ba planning for jeune protests basangani against balingi him. basala marche batelemela And I think you should mokonzi join oyo them. yo mpe landa We don't bango have to sit esengeli and te watch. biso tovanda totala Our voices must be mongongo heard. na biso esengeli eyokana Mama, mama e I think I have to mobilize some of my esengeli friends too. na mobilize mpe baninga na nga mosusu It must stop. esengeli makambo esila mpe ti wapi Where is Chima? I haven't seen wapi him. chima namoni nanu te eseli mwa ntango aza wapi Your Highness, mokonzi he went out. abimaki libanda Did you- yeyo tala ye wana Where are you coming from? yo wuti wapi papa nagenda otala moninga na yo Father, there is a plot against us. c'est comme si bato bazosala complot contre biso nini The youth of this village. bajeune ya mboka oyo basangani mpo basala révolte batelemela pouvoir. I thank you, son. For Ah, this. merci mwana nanga omemeli nga I likambo know oyo the conspirators nayebi and the bato youths oyo are not bazoyokana part of it. But I oyo assure basangisi you, bajeune handle me nakasire yo na kogere likambo oyo. Your Highness, E mokonzi please could you call Pardon. the youths benga nanu bajeune nango grievances yeba nanu nini balingi basala sola na bango to them? liyeba eloko nini ya pasi eza na bango I am Igwe yeba Atwe nga nazali igwe Oraka. oraka Omeludike Nkemo. obubedike I will not bring myself so low. jamais nakokita na seti navandaka na bana mike ndenge wana nabandaka otunaka bango o bolingi nini naboyi Get me palm wine. izwelanga masanga na nga kuna namela zwelanga mpe mosuni nalia And pepper. pilipili ezanga te No. yoka mokonzi alobi tikanga na kimia ayelanga supu nalia ah. sikoyo tala na nzela oyo onini moto alali wana na zamba o ekende bazotambola boye batala boye moto sapanzana moto akatana bakata ye machete anozie leader ya bajene leader akatana katikati bapanza ye basasa ye kosasa keba mokonzi oyo batelemaka na ye te nani mosusu akotelemela mokonzi bakata ye sikoyo moto likambo oyo
c'est la troisième partie. Et le Belabiso.